charge 28 jours sans manger. Tu vois le boule boy. Tu vois le boule boy. Nanine. Na pao. Comment on a la condition la katia boy. Ngai papa yebisi ngai kota. Papa ni. Bon ce qu'on a azongi sur ma belle boy. Na ben ngai moko na pao na sani. Abosani sani wana. Yango wana. Musika bosunga kokunda nakende kopema kokokanga te nani akoleisa ngai nani akozonga charge 28 jours sans manger. Biso le cas au benga biso ata te ko biso te. Vous me dérangez. Numéro à Jacob Ezad. Jacob. Numéro de téléphone ayaka mbo msusu. Numéro na Ezad. Abebisa ye motema yaka nini. Le numéro de téléphone na ye. Maman refilmer ngate pardon. Elo nenge mona na te. Bandela ngo. Tovantika na kati ndako tomona soda. Aye kokwela biso na kati ndako. Soda, nzala. Bonjour, bonsoir, mbotena bino nyonso tout ba famille, j'espère que vous allez bien. Ngai pe nazali bien, die notre pe nzambalola azo batela, grâce et grâce. Bienvenue, bien welcome na Anita Mavita Show. Mingi ba famille na nga na sengra kaka aider ngai partager, liker, commenter, s'abonner. Yangwana epesa nga makasi, epesa nga énergie et motivera ngai na continuer ko sala musala oyo. Ba famille na ngai, j'espère que biso nyonso to landi vidéo oyo na oti kochela bino ya mama na biso oyo ndeko ya biso mwa tozomona andimi akufa na mobimba boya azotala me andimi amikunda akende na ye po alobi asali 28 jours aliaka te ya kokamwa ya komona lisusu policier o biso to benga ba police o bazalaka pona ko protéger mboka bazalaka pona ko sala effort ya ko prevent mabe ekoya na mboka te ou bien bazalaka pona ko réduire mabe ekoya na mboka te bazana pona ko protéger public mais papa na biso o avai na mabele according na ye mona ndenge ye moka lobiki aza policier asalaka pa l'état mais azana nzala alete po mbongo ko somba biloko ezate bafuti bango te. My darling sister, Mama Clarisse Mbo, olobi nini pona likambo yo, mwasa mwendo, mwasa tai, mwasa fashion, Mama Clarisse Mbo, olobi nini pona likamba mama oyo, my darling sister, Clara Paola, olobi nini mwasa pembe, mifingili wa moke, Jeanette Milonga, bolobi nini na likambo, my darling sister, Sena Nice, bolobi nini botala ka likambo, bolobi nini bandeko na ngai. Toko mekana kokota na lisolo na biso na bandana kolobela pona mama après to kokene pona ndeko na biso ya soda e na bosanite na kolinga na wish na souhaiter happy birthday to my darling brother ya nanga moko motema depuis ozalaka pe ozalaka na motema nanga pe ko continuer ko zala my darling brother kula bosse balobi Claude Kiaku
mobali ya batu ya Claudia Kiaku. Happy birthday to you, my darling brother. Dieu notre Père Nzamba Lola abatelo yaya, au vivre longtemps, au vivre longtemps, au vivre longtemps. Au mona ba koko na yo, au simba nzete, au mema ba koko na yaya, umela. Happy birthday to you, kula boss, ingénieur de Sotala Rayo déjà, bangote kwa yo déjà. Ok, bandeko na ngai, tokota na to meka kolobela. Botala ndeko na biso ya mwasi oyo. Po alobi asali 28 jours aliaka te. Azana muta kosunga ete abite na ko vivre boyete na kufa na ngai na kinde na ngai. Me ondirende na zoyo kande bato bazolo baba otune bongo Jacob aza wapi. Alobi ke no ba bebisa motema ya Jacob. Bon, toyebi te. Na yebite soki Jacob bango, soki paza mwana na ye ou bien nani na yebite. Mama oyo nga na mizo mi poza neka ba question nga moko ba réponse peke za nga moko. Mama oyo azana famille te, azana mobali te, azana bana te, azana yaya te, azana mama te, azana noko te, ba famille ya mama o baza wapi? Nzamba Lola. Bazali wapi po mama o penata koma na niveau o amikunda na ye alobi te na kende na nga kaka pasi leki noko kananga suko vivre te po amoni ke muta ko sunga nga zate nzambe na ngai mama place ozali na boyi te oui pasi leki mais mama osali lisumu okoko mi komisa tina niveau o te ata Nzamba Lola o apesi opema oyo asepeli na yo. Mama na ngai okokai kose eloko te ata Nzamba Lola oazo pesa opema asepe na makambo osali te. Mama na boyi te pasi eza na Congo na yebi. Biso po toza na Europe toza na ba famille ba na Congo ba onyokwa ma oui. To yebi makambo lobi pinobi mamba solo onyokwa mi to boyi te mama. Me ebele na minute ba na ba mbeto hôpital. Bazana ba mbeto hôpital mama ba okata mitema. Bana bezo pe bazonga na mokili ba vivre mama me yo Nzambe apeso pema oyo fele ondimio mi boma okende bato nyonso to ba mi bomaka ba mi diembi kaka ba melaka ba poison ba mi bwaka maka na be escalier mama Nzamba na sepelaka na bango te mama na ngai ata nzala ngo eleki ya ndenge ni mama se mie kutokine libanda kende ko senga kende ko lokota ta biloko na nzela kende mama o vivre Nzamba za Nzamba mawa aomona yo ko kantete Nzamba na zo mona yo te ko kantete ndingo yo zo vivre na ba face na ba condition oyo elakisi ke Nzamba bwaki yo elakisi ke Nzamba lingi yo te bao bazo mona na biloko akolia be baza bie bazo tambola bana poto ndi Nzamba lingi bango non eza bongo te mama. Oyebe loko Nzamba zo bongisela ote peut-être soko bimaki na balabala komi bisenga okoko beta libaku place moko lokoti mbongo moko boye obi okote na mutu moko amawa aede yo keko kondima oke osala mama omikunda baliwa ya boye bato ba mibomaka bango e bato ba umelaka po bakufa bato ba melaka ba poison bango ba umelaka po bakufa ba souffra na ba yoka na pasi ava bakata motema facilité ndeti yo mama o umeli na mabele bongo po okufa na osikote po parce que fo nyoka manano ava okende Nzamba ozwa molimo noka bongo te mama na ngai esali ngai pasi ya komona ndenge olali na mabele boye mama. Nzamba Lola mama ovoma azana famille te ou bien ndenge nini Nzambe famille ya mama o boza wapi boza wapi ya kotika ndeko mwasa koma tina niveau oyo boye te mama na yoki pasi moko koko ndima te na kuta na tana oboya ta $10 pamba na pesa mama tele mo luka te loko mo banda koteka. C'est mieux que tu maman oke ko lokota okoma bitambola tambola ke ko lokota tana nzeo ke ko senga ke okoma tina niveau mama c'est mieux que tu falo senga na yo kende ko senga kende ko lokota wana kuteza bien Nzamba ko sungo beta libakumu bokute na mutu mobo azuyo aede yo obi keneta ko luka misala ke ko luka misala pa bato ko sata mwana musala pa ya mutu mobo afuta kata moi quelque chose po dakayota osombaka ta lipa osombaka ta fufu
ou bien kende komi bwaka mana ba église na Congo na ba église ezebele kende kote na église na makasi loba na bango ngane na zabo na muto aider ngai te na souffrance na famille te na bana te na mobali te ou bien famille na nga ba bwaka ngo bien boba boy église ezana pona ko aider bato ba église etonde ebele na Congo ezana pona ko aider bato kende soki gouvernement zoko makambo te bokendaka siko na ba église kende na église papa pasteur mama pasteur yeki ngane ngana na besoin aide baboya yo te soki baboyi yo mama oluki mutu mo aza na phone a filmer ba tia na réseaux sociaux biso to mona ke église mo boya ki mutu mais ba église pe baboya bato te mama ba ozo ba ko aider yo ke okoma tina niveau o eza quand même propre te eza esengote na yo ki passe no mama na yo ki passe na yo na yebi ke loko esale yo po olembi na yo mokili souffrance eleki mutako edo azate mais komi boma te mama soki to mi bomi omiti esu na passe te oki konyo koma kuna ezo dépend na nzambe ye moko soki akolimbisa yo ndengo mi bomi azu soki pa osani ye moka papa nzambe ne moko ayebi ndenga jijara biso mais yo kei orate nyo surtout ya mokili oyebi lobi na ote mama otala kaka lelo na boyi te pena 28 jours ndengo yo moko lobe lekebele mais oyebi te na 29e jour no be na 30e jour no yebi te loko nzamba bande ko bongisa pona yo mekana siko kosala mwa analyse be na mekana kolobela mwa muke pona ndeko na biso soki aza police soki soda soki nani yango botala penza mama na maloba kutuko eza na ngate na munoko mais na lobaka pona na choite botala pena ndeko na biso oyo botala ndeko na biso o nzambe na ngai amona ndinga za bo musaza azani mukolo te azani mwana mukie mete ma passe eleki souffrance eleki esilisi na ndeko na biso énergie na santé ya bieza te siko pena na mutu nzambe na ngai yo Seigneur botala pena papa na biso mama ngaya nite botala pena papa na biso akokata koloba te abi na liete siko mutu aza na énergie boye te mutu kota azolia bien te baoprotege mboka ngo ndenge nini akosala musala yango ndenge nini akosala musala yango ndenge nini soki pena ya solo azo soki police soki paza soda soki paza soki aza nani akosala musala yango ndenge nini nzambe na ngai siko mutu bobo pese pena munduki bien asimba pena aboma nini abeta munduki ye moko ezongele be akoya na se po an énergie taza na makasi te vraiment na bato baokengela mboka na bato baoprotege baofuta bango bien te mais au juste eza nini mpona mboka Congo soki tolobi tomemi ngambu toloba te quand même bosalaka effort surtout bato oyo bazo basalaka mpona l'état baza mpo baoprotege mboka il faut protéger bango pe il faut look after them faut botalaka bango bien bopesaka bango mbongo na bango asali musala na ye pourquoi pas fo futa ye aza pe na bana na ye aza pe na mwasi na ye aza pe na famille na ye mbongo pe ya malonge ezaka nango te mais bofutaka bango quand même toboyi te l'état government au gouvernement azana makabebele ya kosala ye moko akoka te toboyi te to comprendre na biso o bakonza mboka bosala effort mais malembe to koma ti kote ka boli bokomisa biso Congo na biso toza na espoir ke Congo na biso ezokendango bien mais bofutaka bango komona pena papa mukolo boye pene elonge tebi boye elonge komi ye boye nzambe likolo ya nzala mama mususu wana alingi amiboma na ye po likolo ya nzala papa oyo pe lisusu asalaka na leta alingi pe ye pe mususu amoni akoki na ye lisusu te yango ye komibwaka na lopango oyo mais eza nini ezaka nini na mboka Congo nani yango pena oyo aloka Congo nzambe o peuple nini bakonza mboka boza wapi pardon nalobaka eloko mbalebele mundela na danger te mundela leki na biso na baafrikain na maele te ezaka po parce que mundele aza bien organisé mundele aplanaka makambo na kitoko mundele ndenga za wana bambongo ya futaka batu
ou bien bambongo ya futaka bato basalaka te baliaka na bénéfice eutaka na bambongo na bapoche na bango te ebandeki kouta na poche ya kwini te ou bien bandeki kouta na poche ya bato baza na kati ya gouvernement te bambongo wana eutaka kaka na bapoche ya bato basalaka bakata bango bataxe banyongo baleta bakoselaka biso bacontrevation esika bazwaka mbongo bapesaka bato bazangi bien bato basalaka te yango na Congo boko osala eloko moko te ke po boyedaka bato baanango te na Congo wana boko osala quelque chose te ezalaka mbongo toyedaka bato bazalaka nango te eutaka place boye kasi na bapoche na bino te eutaka ta place moko boye toyebi ke eza facile te mpo na gouvernement asala nyonso to ye moto boyi te mais siko tosenga na bino bosala quelque chose boyedaka bato baza nango te ndeti na condition mama na biso oyo alingi akufa sali 28 jours aliaka te papa na biso aza sodan azo protéger mboka abundelaka mboka asalaka quelque chose na mboka wana mais siko papa zo déclarer ba futi etalie te soki ye kutu mwana mobali akomi na niveau énergie zate bongo mwasi na ndako bi bana na ye ou bien ba famille na ye baza ndenge nini ba makamba boye yango ezotinda bato na miyibi siko papa ondenga zabwe na nzela soko akute na mutu mobwe akoboti na mutu na compréhension pour peut-être aboto le mbongo na ye aboto eloko na ye ou bien bakangaka bato mobwe na raison ko tezangela tina bakangi ka popu opesa bango mbongo babiloko bongo yango bando ezo salama na Congo po ye bafuti ete ya na mbongo te mais yezo continuer ko sala musala leta ya oliani olia na poche ya bato ndenge na Congo bamo balela baloba bayemba ndenge nini zandu okolia na posha moninga okoyiba na posha moninga do balelaka na baposha batizaka pe bafoti na bango te mpona bamakamba boye siko akolia nini azwa mbongo wapi soki akangi yo na nzela na ye akangi yo na likambo na ye akozala sire mpena komere soki yo obimisa mbongo opia ye mpo eya foti na ye te bosala effort gouvernement tozo bondela bino toyebi ke bwana makambo ebele bosala effort bobongisa mboka na biso mais ata pe kutu bongo te botalaka babiloko oyo bato bazo protéger mbongo bino bazo protéger mboka bino pe bosala effort ya ko look after bango ya ko pesa bango mbongo na bango ya ko betela bango maboko ya ko encourager bango eza ko décourager za ko encourager bango te Terapena ndeko na biso moba terapena libumu ndenge za pla ate loko moko te za na kati ya libumu wana et puis so l'homme sena loba na bino pe bandeko na biso bozo kendaka Afrique bozo kendaka ko sala ba tapage please bandeko nanga botika makambo na botande bato ba souffrir na Congo ezaka teka gouvernement faut aider bango biso pe ba public pe to ko aider bato to za nango to ko aider pe bango botika ka kenda ko sala ba vantar ya okenda ko bebisaka ba mbongo ezanga tina na makambo ezangela tina bato ya ko kabelaka ba mbongo bango yeyo bato ya kokabelaka bambongo bozoke ko dépenser ke sama ba ambiance ezangela mutuna makolo bango yeyo mama na ndimi ya mikunda po parce que aliete soda zo bundela mboka tandenga zali aliete mais yo okolongwa na poto oyebisi mwasi no na ke voyage moke sana ba ambiance oke bimana basi nyonso to oyo bande ko kana na vie na yo oke bebisa bambongo oke sala ba ambiance na Congo atake ba famille musu na Congo kuna bana mbongo te bana eloko ko liete mutako sunga bango azate yo mwasi no ayeba ko bimeka na $600 na poto mais oke na Congo ko no ke bima mopa oke se retrouver na ba $2,000 na ba $3,000 mais batu bazolela na Congo mais yo zo bebisa na bambongo ezangela mutuna makolo bozala kama yele bata ya koyede na Congo baza ebele na place yo bebisa bambongo na ambiance mutuna ope esala kayo na lobite ya mitu mne sala te mitu me sala mais na lo bagana ba obo ke sala ambiance ezangela mutuna makolo bambongo na bino na place bo sala mamba bien bozo ke kwana bozo kendaka ko bima na basi ya batu na baso bo reva na vie na bino na basi ya basi boko saka basi na bino baza na poto yango ndete tozo linga yango ndete tozo linga bravo na bandeko nyoso tu oyo bozo ba ide be bozo ba ide bozo continue ba ide na bino bozo kenda ko tonga ba hotel kuna bozo ke tonga ba hôpital bozo ke tonga marambebele po bosunga mboka na bozo ke ko aider l'état bozo ke ko aider government na Congo po parce que mboka na biso pe bonga ba misale koma marambebele ça en tout cas bravo na bino nyoso tu nzamba lola vraiment apambola bino na bato bo sala maramba bongo o bozo kendela ka juste po na ambiance te
te o bozo kendelaka kobima na basi ya bato te o bozo kosa basi na bino te nzambe vraiment asunga bino ba projet mekene liboso mais bato nyonso bozo kenda kokosa basi na bino bokomona na futur nzambe akobeta bino bafibu nzambe akoconfondre bino po parce que bato baza na Congo ebele o bana posa mbongo wana bino bokesala ba ambiance ka ba mibali te na bana basi misusu pe bozo kosa mibali na bino ke oke Congo ke tongwa yo ese mobali na ozaka na $1000 pamba mais na Congo kuna oke se retrouver na $10,000 ozo ke kabela mibali na place mibali ba kabela yo bino mo bokoma kabela mibali bino mo bokoma ko somba bolingo bokende ko kabela ba soda oyo ba protéger mboka boke kabela ba mama na bazoko mikunda bango moko boke kabela bato bazangi dimi ya bien kutu ya kopesa bokenda ko kabela ba veve na bana betike bokenda ko kabela bango bokomona ndenge nzamba lola ko fongoela bino ba porte bokendaka kokaba nzamba otika bino te nzamba kopambola bino nzamba kotika bino te nzamba za nzamba ba souvenir ata nzambe akopambolo na ndenge moko boye akopambolo te ke lokwa yo pesaki mbongo ye pa zongso mbongo te akopambolo na ndenge moko boye akopambola bana na yo akopambola famille na akopambolo na ndenge moko bo protéger musala na yo akoprotéger na bandenge moko po osungaki mutu moko boye azangaki nga pena na oluka surtout mama na mikundaki na oluka limero mama na ta policier osoki soda soka zana na oluka limero na ye soki pena muto ayebi famille na ye soki bo pesinga nimero ne nga na solo na ye na oki pena voix na ye papa oyo nga na okabela ye mama wana ndeko na nga na mwasi nga ya nita na okabela ye aluka tambongo ache loko moka banata koteka mais na kopesa yango pa mutu tokenda ngo po ba jeune leki trop to pesa ba ekoma na ngote ba vantire leki trop nana bezo pena ko limero ya ndeko ya mobali oyo ya ndeko mwasi wana nga anita na ko aider naza pena ready naza prête ya ko aider bandeko mibale ate ya mbongo ya gravité ate ya mukie kaka na ko aider bango naza ready ya ko aider bandeko. En tout cas, merci na bino nyonso tu bandeko na ngai bo bande ko landa ngai na komi na nga na suka na linga kana ko partager vidéo na bino po e déranger nga kwa isalinga pena pasi ya romona pena mboko pena matro Congo pena matro na ebite soki to kende wapi na ebite bo to lo bana ndenga mabete to lo bana ndenga be pona ko encourager ka bato ko ezamboka na biso place bakunda ba mitolo na biso yango na to telemela rango to senga pe nzambe asunga Congo ne bonga poto kokufaka a na Europe te toyaka na Europe kotanga koluka poto zonga mboka na biso yango na moni tanto mona babiloka bosenga foto loba po ela musaka pe esprit ya batu ba government na biso bakonza mboka bravo na bino na onyo so bo sala nzamba otabino ka makasi nzambe asunga bino kaka bo sala ka mama bien na Congo kwa donc merci na bino so bande ko landa ngai bobo sanate pardon ko partager ko liker ko commenter nzamba lola opambola bino pe na lingi bino pe na mingi botika la bien tout le monde ni mbala sima bisous bye Oeza Anita Mavita show bobo sana ko sabonete Oeza Anita Mavita show bobo sana ko sabonete butalaka Anita Mavita show.